Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Hilenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Shalakita, nascere TV. Madia Star TV, Shalakita, nascere TV. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV, Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social, Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, National Macron, Madia Star TV, Etale Mamunate, Bato Bandima, Madia Star TV, Zambada Media. Bonjour famille, bonsoir na écouter mon appel pour na kombo na yeso tiketi nsamba la sabe no mola bayi bande ko ngai ozali émission na biso ba kwa ngula na kata Madia Star TV vidi ba kongo na bangola biso sali moto moko voilà. Merci beaucoup bande ko nous tous na ligne, merci pour na support na bino ba na kata Madia Star TV tout ça la nyonso sauf ba kit na ba mesande to qui pa ngote ba bi voilà na pesi mbota na Christopher Songa ba songa moi bio na kata Londres sans oublier ba lobby papi kitenga na kata Londres ba bi 10 mètres mo bala bola kakola so na tête dans gauche na droite ba bi Yasemine petit frère de Jésus on est na kata Panama ba bi bande ko na ndo to solo là. Importance ya communication et dialogue entre ba couple. Voilà. Et bande konanga na sanga moté na avec pasteur Flamme André Nunes pour l'anda ya monde pour kebino to partager vidéo pour perdre et le comme côté babi babi Laura après son moté passo ça dit merci bande konanga tout la nasco. Bonjour papa. Bonjour Madia Star. Na s'appelle comment là yo? Merci Minza Pamolo, on va s'appeler Makash. Voilà. Toujours propre, toujours la pointe. Papa non on a toujours yo. Et mon a first class. Merci beaucoup papa. Bande konanga boyoki bino moko masolo to solo la qui semaine passée tina pasteur Flamme André Nunes. Le nom là si papa to kolobla 4 points na biso. Pasteur. 4e point. Et 4 points na biso. Sikoyo bande konanga kane to baka ke émission ezali to solo avec Madia Star TV mais mutu abon ko solo mingi ezali pasteur Flamme André Nunes. Pas bateye azé belen estomac na il fallait déposer on fallait quitter sango to solo là. Mais tant la vie que tu as avec pasteur Flamme André Nunes va découvrir ça que tu tikele ni kumba nyo surtout. Yom to la na biso va découvrir comment question na yo na Facebook na biso be na page na biso partout ça na biso va découvrir to ko répondre yo to sur la biso nyo surtout na kati ya Madia Star awa avec pasteur Flamme André Nunes. Pasteur. Oui mon bien. Question na ngezali thème na biso le lezali ni na 4 points na biso. Thème la biso ezali l'art et la communication. Wow. Yes. La communication. Yes. Voilà. Communication c'est un art mobimba. Communication c'est un art mobimba parce que koyeba ko solo là mote ko aider mutu aiba na ko se connecter dans le monde et puis oyeba na ko trouver libala oyo zoluka. Soyo mutu ayebi ko se communiquer ils ont pas si bon mutuana akokana kozwa eloko azoluka. Donc oyeba ko solo là ils are important. OK. Ils ont moko ya biloko batebele bazoko ko travailler en côté dans la vie. Ya ngona batebele ako fanda tango lai azoluka libala yeya to akwa kozwa mwasi mais azoko kozwa te tout simplement parce qu'il y a binde basola te. Or il faut la vie oyeba ke ko solo là ils ont connecté yo na batebele. Donc façon moko ya ko se connecter dans mokili ezali communication. Alors dans la communication il faut yeba ete eza art mobimba ezelo ko ba yekola eza ba to susa kozwa yo abando travailler yo oyeba ko lobate
azu yo futi mbongo babandi ko travailler yo koloba ka ndenge yo au travail basuki ya bato au travail ka maquillage beauté ya moto donc ndenge moko na bato bazali o bakoko aider yo oyeba comment on peut communiquer moto ayi ko communiquer aswanyaka image na ye moto ayi ko communiquer ba croyaka na ye moto ayi ko communiquer azala facilité ya ko contrôler puis à diriger bateau. Alors sans communication, c'est difficile pour un monde à trouver partenaire à alors ils mais il faut y aller d'une manière intelligible. C'est-à-dire il faut utiliser intelligence et puis il faut être clair parce que plus vous êtes clair, plus vous utilisez intelligence dans ma loba. Intelligence, et sa capacité, mon communauté, à avoir un diplôme, on va dire. Wow. Et ça, c'est mon qui va classe à Minaï. Aussi, naturellement intelligent. Donc, à Botama, au Bako, il sagesse. Mais ça vraiment sagesse, c'est intelligence. Donc, mon tour, mon Botama, il déjà intelligent. Donc, ce qui est la classe a perfectionné en haut, a commis plus intelligent. Donc, il y a une technique. Alors, il faut y être pour se connecter dans mon kili. Pour aider, même si vous avez un copain, vous avez une copine, pour il y aura un moment où il y a un bima. Et on a signé la vie, bon, on a un bon, tout bima, tout est tour. Parce que moi, c'est rappelé qu'il y a une mission normale qui copinage et ça m'a bêté. Vous avez un copain et ça m'a bêté. Mais et là, vous avez un bébé, ils allaient dans la dimension où la Bible est ici. Mais à part ça, vous avez un copain, nous sommes un copain. Bisognos tobala, tobana la wana. Donc, en tant que pasteur, on a voté le matin à la 4 églises, on a empêché de passer à la montée. Mais et là, on a empêché les gens qui sont au-delà. Il y a et là, on a la limite au Bible lobby, tout ce qu'il y a. Si vous avez 5 ans, vous avez un restaurant, mbala liboso to mbala mibale mais il faut aller ndenge we bolobati voilà oye boloba on va mettre masolo pa mate o lo makambo yebike makambo eza très bien ça posé et ko aidenga na garder relation oyo et ko aidenga na se connecter na mokili onga na so na kota na makambo ba zo na sa bat mosu pe boza na relation romantique te oyo ezo promettre na moto pe boza na likamonte entre bino mais oyebika ko solo oui, il y a des gens qui ont des camarades, des amis, des ninga, des familles, des collègues, des collègues. Oui, il y a des gens qui quand on a des gens traité par on et lobby. Donc, vie est important. Voilà pourquoi maman bientôt ça ne va pas partager. Comme ça, tout le monde a la vie, il y a 6 gens. Donc, il y a des gens partager. Alors, voilà pourquoi dans le qui est tu peux ça quelques conseils, quelques petites techniques pour montrer que nous avons garder, nous avons se communiquer dans le bateau pour nous écouter là-bas. Vous comprenez? Pardon. Oui, il y a se communiquer. Alors, on a la communication. On a continué. Continue, papa. Alors, on a la communication. Et là, quand les bosso, il faut montrer au yéba. Et ma lobana yo ils ont le pouvoir. Maman bi ya ma lobe ils ont le pouvoir. Ma lobo. Nzambe akela mokili na maloba. Donc mobali ataka mwasi litoi na maloba. On se comprend. Donc maloba wana ils ont la nguya ya kotinda mutu oyo azoyoka yo andima yo. À convaincre yo, à convaincre yo, à na partout. Donc, malobeza na nguya, to vivre là-bas année et l'équipe, 5 ans, 6 ans, 7 ans passés. Ma vie a été pour expérimenter problème il y a Al-Qaïda, au Moutou, musulman, Moutou va convaincre à la bombe, à Kéiba la Wenze, à exploser, à Koufi, à Nimi, à Koufa. Mais bateau yo ba éduqué yé ba on va profiter mais yé ba ebisi akende atia bomba la ta kende kufa ouais ça puissance ya parole donc maloba o ba yebisi yé
et convaincre eti na niveau que ceux qui n'a mis bomi pe na bomi bateau na la côté paradis. Donc mon kilo est na tina te faut maintenant qu'il est paradis. Vous comprenez? Donc malobé ça na nguya. Siko il faut oyeba tango ozoko en anglais tu peux en dette. Tango oza dating, tango ozo bima na mwasi to na mobali. Bozo kende ou bien na ba camarade na yo, na ba mi, bozo na ba okaka tout le monde a pas les bébés, bah on a relation à mettre dans quatre mais bah pas camarade. Dans la camarade dans mobali, à moi si vous mettez à tout et tout ma solo kaka. Tant aux autres bima, il faut yeba et te maloba mabia ils ont un pouvoir. Nzamba kena mokilo na maloba. Voilà pourquoi maloba na yo il faut ça assaisonner. Il faut ça maloba ya kitoko ya maloba ya malama. On va nous parler pasteur. Bible et lobi na biso. Et l'objet que vos paroles soient accompagnées d'assaisonnement. Assaisonnement, on a, et ça va momoko, et ça va terminologie moko, il y a pas tout à ça dans la cuisine. On se comprend. Binobo lamba kaboyebi, beaucoup dans le supermarché, au sommet, épices. Au tabac épices, na kata biloko et tout. Moi ndunda wana ndenge ezalaki soko na mba ndenge wana ezalaka bien mais yo okotia ba épices na kati po ndunda ebima na ordinaire et comme eloko muta simbi atina monoko alobi mabi ya ebola on comprend donc sikoyo nzambe apôtre Paul aosenga église aosenga bana nzambe abi maloba na yo ezala accompagné na ba saisonnement c'est-à-dire que tant ozolo bana muntu il faut moi ba nembi et quand on a gâté maloba moi qui magique et zangate moi munga o meka we koka bien c'est-à-dire que maloba ozolo bana batu il fait maloba oyo e pesa kimia maloba oyo ezo ma mutu na réflexion moko positive maloba oyo ezo kotonga on se comprend c'est-à-dire que ce que okutani na mobali okutani na mwasi yo sko maloba na yo eza tellement négatif mobomi relation donc mutu ala mbalasi ma ya lisuta parce que maloba na yo eza assaisonné te tokuta na bato mama bien na so commenter bato musu baza so akateli yo anglais akateli yo lingala abeti yo eloko moko boye yo moko kufi vous comprenez donc yo moko kufi parce que maloba na ye eza lo ba mbeli po ezo kota na kati ya motema ezo kata donc ezo ekoti na matoi eketi na motema ekati yo. C'est-à-dire que mon toit n'est moi là pour s'attendre et il fait un miracle des cieux, miracle en Zambé. Mais à tous les balango, on a la difficulté à battre là. Tout simplement parce que ma lobanayo, ils ont assaisonné. Ils ont un point très important parce que ma lobatan to lobarango, il faut se rendre compte qu'il y a mon thème où ma lobane sur le parce que mon thème est mon tout Yesu a péché à décrire la lokola terre ya bilanga c'est-à-dire que eza bisika bankona ba semence ekweyaka so il faut yeba semence ni nazo bwaka na motema moto nga nazo linga semence ni nazo bwaka na moto o nga nazo linga na vivre na ye on se comprendre donc na ba ami nanga alors il est très 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 important oyeba la ko tenir compte ya eloko jusque là tout ce qui est bien OK bien papa. Deuxième conseil, la paix ça va tout. Il faut être prudent. Donc, moto oyo ayebiki azobima na bato. Il faut yekola ozala prudent. C'est-à-dire que deuxième point, ezali ozali oyo yo ozolobo ozali. Omoni mama bia mutu okoki jamais ozala différent na maloba na. Oyo zoloba, il faut yeba ke ils ont dévoilé identité. Ils ont dévoilé oyo yo oza na kati ya motema. Donc bato baza ko mona yo bazo yeba motema na yo par rapport à oyo zoloba. Bazo yeba kanisi na yo à partir de oyo zoloba. Donc il faut ozala prudent na oyo zoloba et il faut oyeba comment lo lenge nini na zoloba. Omoni eza la qualité moko bato bazangaka eza ke oyebimaka na monoko na ye ayoka yango te akontrola yango te. Donc il faut yeba koloba mpe ozoloba miyoka ozoloba
pe ozo contrôler ozo loba pe oza prudent na moko na moko ezo bima voilà parce que mutu azo yoka yo ozo sola na ye azo yoka mutu azo yoka abombaka mutu azo yoka azo garder ba souvenir mutu azo yoka mutu azo ko étudier yo azo ko examiner yo tango yo zoloba donc il faut être très prudent tango bimi na mutu oyeba nini na ko loba nini na koki koloba ti très important soka bilobela et au bon maillot et au quoi ça au quoi pour réussir voilà yoza maman et puis oza maman oyebi maman koloba quand il passe à flamme à utoloba c'est très important pour y loba en plus on a la prudente bien prudente bon pasteur voilà bon comment pas d'accent na place aux allées en sous na ba camarade na société l'église aux moi fiancé mo va si kabande kunanga il faut tout contrôler maloba la biso c'est très important pas battre na moya lelo à 2022 ba o ba yebi mingi bazali ayebi te que avant ni tambo boye moko azana ba mite ayebi ka avant ni temps bazana fiancé ba pousser ni pembe na quelque soit moi na mobile bien camarade mo ba pousser ni pembe na tellement que ça na maîtrise na makamozolo baté yozo contrôler to linga okimisa mutu na pembe na yo yango wana bande kunanga très important ya ko contrôler ya ko peser maloba tozoloba et loko nozoloba pamba teza la passer flamme toto zosola boy moi te na zoyoka yo nazoyoka ko soki oza na maîtrise te so oza na oza peu prudent makamozoloba papa yozo mona ke oui nazoloba mais ngakati na nazokese nango yoko ko makamama mususu pasteur oza na mina yo oza na fiancé no mo boy forso ba ko so na ye boke na restaurant yozo mona zoloba mingi yo mona ke ya zo bataza yi ngati kana loba na funga mano forso na ko funga mande ni deva bato de nous qu'il faut to pesa maloba na biso tous à peine maîtrise na autre zoloba kati na biso pasteur continue na. Troisième point, ezali maloba na yo, ils ont reflété l'identité na yo. Wow. Ils ont reflété ma valeur. Bible elobi boye. Elobi na livre à Proverbes chapitre 23 verset 7. Elobi oyo muntu azo kanisa isa oyi azali. Vous comprenez? C'est-à-dire que oyo muntu akanisa isa exactement oyi azali. C'est-à-dire que soki makanisi na yo eza poliwe eza ya mabe oyo kobima na monoko na yo ekozala bavaleur oyo eza na kati ya motema c'est-à-dire que soki olingi oyeba motu mama bia il faut opermettre aloba omoni na vie avant moto ayoka yo aotala na libanda ajuge yo na libanda atali ndenge olati apesi yo catégorie ou akotia yo soit à approcher yo soit à repousser yo mais il faut yeba après avoir ko juger yo na apparence na yo andimi ete moto alati kitoko moto na ko s'approcher na ye moto na ko zana ye akozela yoka nini obima na monoko na yo monoko eza important parce que à partir de monoko soki akoki komona misu oyo komona identité no ya libanda apparence na yo classe oyo za na yo propriété na yo image na yo extérieure maloba na yo eko permettre misu na ye ya kati to ya intelligence emona oyo yo ozala kati ndenge nini ozalaka babiloko nini oyo okroyaka na yango bavaleur nini yo oza na yango makanisi na yo eza ndenge nini Bible zoloba c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui motema ya motu etondi te monoko na ye pe ekoloba te. Siko soki motu motema na ye eza kotonda. C'est-à-dire que monoko na ye pe ekobimisa maloba oyo ezaka na kati ya motema na ye. Yango wana il faut oyeba ete na tango nyonso okute na motu na kati ya vie na yo. Mutu wana akozela ayoka yo tango azoyoka yo akoyeba oyo eza na motema na yo akoyeba bavaleur oyo ozala na yango babiloko nini oyo otelemelaka na vie babiloko nini oyo idéologie na yo eza ndenge nini
neni yo mona ka vie neni yo mona ka makambo le kana vie neni yo o croire ka ndenge o vivre ka ndenge ni nyonso wana oyeba ona munoko na yo pardon nyonso wana oyeba ona munoko na yo alors tango bade oloba nde muta oyeba muto oyo amuyibi muto oyo asérieux muto oyo nabo pese confiance muto so akusani pembe nanga sika yena makanisa malamu c'est-à-dire que makambo wana nyonso eza dévoilé à partir ya munoko na yo parce que munoko eza porte ya motema eza porte oyo ekotisaka te me ebimisaka yango yesu azoloba alobi oyo ekotaka ebomaka te me oyo ebimaka c'est-à-dire que oyo ebimaka eutaka na kati ya motema ya moto sikoyo motema ya moto eza bisika bapense na yo ezali eza bisika identité na yo intérieure ezali eza bisika ya bavaleur babiloko okwayaka na yango evanda sikoyo ntango bandi oloba moto akomo examine abi est-ce que oyo azabela mobali ya kobala ozomona ntango bandi oloba mwasi oyo nafandi azoétudie yo atala abi yango kaka basi mosusu bazalaka papa akozonga te abongo achange te okomprendre yo nalobenga na mwasi na mobali na libala te na yo nalobenga na mobali na libala te toyokaka mais oyo toyokaka wana balobaka ni balobaka papa azonga te namoni achange te okomprendre achange te mpona nini parce que ntango azoya bazofongelele mwa porte ya mokie babanokotisaka ye na ndako ere moko bakutanaka ere moko basola na telefone mwasi to mobali azoremarke ke makambo ezobima na monoko na ye neti ayekoli na ye te punition nde nabenganaki na ndako ayekoli te aprendre eloko te donc eza na bato ya boye bazali ozo comprendre ke baza mpena barabi bachangeaka te c'est-à-dire ke bavaleur oyo azalaki nango na kati ya motema na ye bien ke ayebi ke bavaleur oyo eza mabe eza biloko oyo nako kotelema nango te na vie nanga mais ocomprendre ke aza kopersiste kocontinue na même attitude même langage même vie même pensée azochange te sikoyo moto azoyoka yo azotala ere yo ozoloba ye azoréfléchir ntango azokanisa azoyeba moto atelemi awa moto oyo achange te na kati ya motema na ye namoni achange nano te moye napesi chance totambola ne na vie eza te yango mona bato ebele mama bia jamais bazwa chance ya kozwa libala moto akondimi aza te mpo makambo oyeba na monoko na ye na ngeli tolobaka banonsense makambo ezanga chance makambo oyo ozomonaki ozomituna moto na age na ye na makambo aoloba etutaka te so bato na bayebele parce que maloba na ye ezotalisa capacité ya cerveau na ye maloba na ye ezotalisa makambo eza na kati ya motema na ye ozomonaki moto so nafongolele porte akoti abebisa vi nanga moto so nabi na continue na ye vomeko tosinanaka lelo omona obimaki na moto bokendaki restaurant bokendaki cinéma bozalaki mwa mokie soki mpoza wana ozoka biso libala ekufaki bando okoti mwa moke na ndako bando ozongisa mwa moke bamonika ndenge ozokendele bia moto oyo obengi lobi bayamba kosu te obengi ono naza okipe obengi ono naza fatigué obengi ono abengi oka ata waluka mbongo voilà baby one baby donc wana eza troisième conseil tozopesa mpona moto oyo oyeba lolenge nini okoki koluka libala quatrième point mama bia il faut aussi rappeler il faut oyeba que tu n'es pas le meilleur oza plus que bamesusu te parce que bato ebele na vie mama bia balingaka kolakisa ke bango baleki baninga omoni mwa orgueil wana ya biso ya bazongo donc orgueil wana ozolakisa mpena ke non nga mpena mobali ya mozombo donc nga na leki nga na danzi omoni orgueil wana ekosungo te komimona ke yo oza le meilleur ekosungo te
Ce que nous avons, nous les meilleurs bomba on a katina. Pour dévoiler en côté. Parce que ils ont la bâton sous oyo, bamindi maka. Comme indi mia ma bête, ils ont estime. Ils ont valeur mobimba. O mutu faza na la vie. O mindi ma o ibake a o nga nazala. Oyo nga nazala ka penza. Mais si ko tango zo loba, yeba et pas ya nani zo loba. Yeba na cadre ni zo loba. Yeba la circonstance nini oyo ezotinda yo oloba ya. Voilà. Pour quitter ça, battu na vie et au son côté. Et au côté na motu, mbamo komo kitsaye na elobeli na yo, na attitude na yo ozo kitsaye, yeba ke motu wana abwakso. Autiko batu belé batika ba ona kimia. On appelle les choses marcher. Ba prier pour na yo, prier na yo et marcher na yo, ozupe motu à se présenter na vie na yo. Mais on comprend le fait que er nyoso okuta na muntu makambo ekenda na musika te ekufaka. Eza na ba démonter. Eza na ke oyebo lobate, oyebo sololate. Makambo su muntu oyebo sololate ala sagesse. Yango so na Salomon ayebaki alobi abi mwana na nga. Na biloko nyoso ko luta na mokili. Lucas sagesse. Lucas sagesse parce que sagesse est pour aider yo. Oyeba ndenge nini okobika na bato ndenge okovivre na bato ndenge akozala na bato mama communication est important eza na bato bakendaka bacours ya communication eza na bato soki azwi pouvoir moto akomi mayele na vie moto azwi mbongo bazoluka bayekolisa ye ndenge nini balobaka na bato voilà eza na moto mosusu akozala yo mama atimba mais aoloba na loba yuma mais azo examiner très bien ayebi mais makambo ayebi so aoloba loba neti moto ayebi te neti ayebi eloko te mais ayebi na ye aolinga yoka nini ekobima na monoko na siko soki oyebi koloba te na bamitambo ya boye osouffrir c'est-à-dire que bato ebele bazalaka aolakisa que je suis le plus intelligent naza le plus important ozala poso milakisa te mikiti ça omoni surtout bandeko basi il faut yeba que mobali nyonso alingaka se sentir mobali pas mwasi pour se sentir mobali pas mwasi il faut mwasi à faire sentir ye yango siko soki yo na maloba na yo ozo faire sentir ye teke a mobali ozo lakisa ke yo nde oza la plus importante na nzela maloba na yo ozo lakisa ke yo nde oza plus intelligente ozo boma mutu wana ozo boma mutu wana abosala effort ete yo na ye bosila dans le calme dans le silence voilà parce que azo yeba ke mutu lobi aoyebenga te aokitsanga parce que il faut yeba yango ke mwasi ntatonga mobali mibali ebele bakola batongama te mais soki azwi mwasi oyo aza na capacité ya kotonga ye akomisa ye un bon mari alors yo moko bima na kati na eloko wana komimonake ngai nde na adanze nga na leki na milia bakamarade na yo babwakisa na milia bakamarade na yo baotio mosika alors tu risques que au passé beaucoup de temps na vie ozoluka relation ezoya te pourquoi ba koloba oyebo solola te solola yekola sagesse tanga biblia ka livre ya proverbe na livre ecclésiaste eza na basagesse moko na kati eza incroyable livre ya Jean eza na basagesse moko na kati eza incroyable bamaloba ya Yesu Masiya eza na basagesse moko na kati eza incroyable eko aider yo na ba relation ozokota oyeba lolenge ni na ko se communiquer lolenge na ko maintenir relation oyo nazala yango na kati na mokili. Hallelujah. Merci beaucoup pasteur Franck André Nunes. Papa na kangima maloba no to ba awa ndeko mwasi muso omona aza na fiancé omona changera ba fiancé yes selon ya omona okeza ba démon nene pasteur Franck to ba awa
ndeko mwasi eza ngo ba démonter na so rappeler yo eza ba démonter problème eza wande koloba ozo ba koloba te po bate biso basi to mimona ke papa moni moso saza mo eloko ne na lobaka ozo kuma mutuka bien oza poser mobali mo wa ye pa na yo quel que soit mobali wana ndenga eli tamuso ye makolo ayena mo apolo mo elemba yo siko mona ne ke oleki mobali wana mais pourtant mobali wana tango aye pa na yo alinga prendre pa na yo ne passer nous sato ba ke biso basi to forma ka mibali mais biso basi bito yebaka te yo combien de fois au changer ma fiancée combien de fois le qui passe les ensemble tout c'est passé à flamme na kuta na mutu mobali oyo to se ka demo ka bimia ke passer nous ça va bomber na ba prière oui ya ba neta ça ne sinon moko il faut ba ke ba prière to coach ba chez de prière to coach simité il faut une stratégie ni ya kosala yo moko fi moko ta kati na yo ne mi to sala ki semaine to luka donc il faut me ba kati na yo façon no solo la ka na mi ba pousse la permettre ba fiancée problème ezane bomaka yo ne yo moko obimona ka ke okoki oza danze pour oza danze te tala ba age yo komela biso nga su papa na betaka système ba age ba 40 ba age na bangela ngo mingi mystique age na mwasi yo oza kitoko ndenge no ozo pakola poudre zongela lokola ngela age 40 oyo na senga ne me ça déjà na ndako ya libala déjà ba age ya menopause yo kota zo na ndako ya libala na kumisa nzamba mais yo soza na ba age ba 40 wana lolendo za nango façon ko lobozo ba ko bate après de passer fna autour ba awa pour la rater place ni na zoloba papa continue na cinquième point to cinquième conseil to zo pesa eza yekola kozala poli politesse c'est très important bato belé politesse c'est mingi eloko utaka na éducation mutazuna ndako parce que eza mosala monene ko éduquer mutu ba edika mutu bible bi batonga mboka na mokolo moko te Salomon de azoloba alors ils auront temps pour la kotonga mboka et mutu aza déjà mboka pour batonga mutu ils auront temps ya ba banda ona aja mokie bazo yebisa mutu bala kisa mutu ndeni akoko est-ce qu'il y a ko sala toilette ndeni akoko loba merci ndeni akoko loba pardon ba biloko na nyonso e yakama lembe malembe na éducation mutu sikoyo suite ya ba circonstance to koli na ba vie bato mosusu to ko avouer que to uti na ba famille oyo eza structuré te ta mosusu papa akenda pa su papa akufa mama akufa okoli na balabala parce que batinga bi okele okola pa bandeko et pa tata mwasi mama leki babengi wakangi ndoki o passer vino na balabala bato mosusu pe akola na bisika ba edika ete vina yo elekika ndenge wana ti osokola kolaka na mopepe ndenge wana ti okomi ndenge okomi bamusupe eza obana koyoka te batako edike baza na bango mais yo mutu makasi ozoyoka te siko tellement que ocultive caractère wana ya manque ya politesse eloko wana kaka ekodétruire yo mutu moko te na vie alingaka bamanke ye voilà mutu moko te na vie alingaka kutana mutu azokitisa ye bato nyonso baza na posa akutana mutu oyo aotombola ye aopesa valeur le plus grand besoin ya mutu na kati ya mokili ezali honneur honneur eza le plus grand besoin ya mutu nyonso yango monaka même na l'église même na ndako même partout na organisation ceux qui baopesa bato bisika ke mutu moko bapesi esika te mutu wana mamo se sentir mabe na kati na ye voilà ndeni nga na pona osala eloko poni bapesi na mutu nga na kokofanda kiti poni bapesi na kiti oyo te nga na kosala boye mpona nini baoconsidere nga te par rapport à age na nga bazwi mwana moke pona donc toutes ces histoires eza tout simplement parce que mutu nyonso na vie aza na course ya honneur alingi honneur pourquoi tozalaka motivé ya kosala makambo minene na vie na arrivé na tonga ndako na arrivé na somba ndako na somba voiture kitoko et tout parce que tozalaka derrière l'honneur alors sikoyo soki okutani na motu na vie oyo azomanke yo arespectaka yo te maloba na ye eza très poli très impoli c'est-à-dire que mutu wana okokangama na ye te mais soki oyebi koloba oza poli tomona basi mosusu tomona mibali mosusu akosabola akipaka place te
akipaki eloko akoloba te nyonso ekobima akobwaka ngo ndenge ezokende na motu na ye ndenge ezobima c'est-à-dire que ozokoblesse partenaire na yo na dimension moko ke omona moto alobi papa naza humilie trop otuni azolaki yo makango te mais ezaka maloba oyo ebimaka na monoko na ye ezokodénigre nga ezosilisa nga valeur donc naosentir surtout les hommes mobali alingaka te avivre na mobali mosusu na mitunaka so bapede basalaka ndeni mais normalement natira mwana mobali normalement natira mwana mobali neti nga boye mwana mobali asolo mpenza donc nakofana na moninga mobali te il faut nafana na mwana mwasi on comprend pourquoi parce que nakoki kolinga te tozala ego na motu tokokokana te jamais donc il faut différence pour ezala nzambe déjà ça tient ngo déjà que Adam salami liboso Eve aye na sima mokolo pe Eve asalaki erreur ole nzambe akotuna Eve atuni Eve te atuni Adam donc ça dit que nzambe ayebi ke mobali mutu a responsable donc na posa moi honneur wana epesamelanga siko soki oza na mobali oza na mwasi oyo ayeboloba aza poli okuta na camarade moko ozaka na ye azaka tellement poli donc ye so okuta na yo okuta mwa kimia mobola motima parce que maloba bolobela yo eza na basaisonnement eza na bandembi na banini donc très poli ayebi nde balobaka merci ayebi nde balobaka pardon ayebi nde omoni bato ebele natifungola parenthèse a mama bia bato ebele bakanisa so osengi pardon oza yo so osengi pardon oza humilie non so nasali premier pas na azoba non kosenga pardon eza signe ya force eza moto makasi moto abimisaka kosenga pardon donc moto basengaka pardon tu es faible attention kosala erreur mobali oyo asenga pardon mais moi asengi pardon yebaka tu es faible parce que moto makasi eza moto ayaka asengi pardon parce que aza na posa agagner amour ana posa vie na biso continue azolinga atia paix la Bible dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu c'est-à-dire soza moto tsaka kimi nzamba lobi yo ba bengo mwana nzamba voilà c'est-à-dire que atakutu ndenge nini mais si tu es poli dans la vie tala moto loko l'apôtre Paul alina solona roi Agrippa yoka ninga so banda alobi oh roi vis pour toujours vis éternellement n'est-ce pas ça nous a même vivre éternellement mais il y a seulement au roi vivre éternellement politesse donc azo atimo ba nembi atimo ba kib magique azo lembo la roi donc aotia roi na sani na ye tia moto na position na ye azo considération ya wana mwabia tala to bota ba biso nyonso na mwasi mais biso nyonso na niveau moko te na vie yana bato mosusu baleki biso biso oza eloko te yana bato mosusu baleki biso c'est-à-dire so okute na moto aleki yo pesa ye considération so mpo okute na moto aza na se na yo respecte ye zala na langage moko ya malamu ya koloba na bato yango sokona l'apôtre Paul azosolola na Timothée mwana na ye aloba na Timothée boye alobi Timothée yeba ndenge kotraite bamikolo yeba ndenge kotraite bamama wana ozala bango na église ya mikolo baveuve banani na bavieillard yeba ndenge kosola na bango yeba mpe ndenge kosola na bagene mpo na nini ayebi ke mosala ozosala position oza nango bien koza gene mais il faut yeba koza na position ya autorité loko oza na position autorité mais bato wana soko traite bango bien te operdre bango on comprend donc bato siko imaginer combien de bato baperda mabala ndenge ozotala biso wana operda barelation combien à cause ya bilobela ya monoko na yo à cause ya baimpolitesse na yo donc yo olobaka na okatele linga yo so balobi kaka pa yo kotie tia basali ta yo mpo olobi yango ezala kaka awa na oloba sikoyo nyonso ozoloba wana yo moko ozomiboma ozokomi ezala kwa motu ozozwa moto otie petrole omitumbi donc yo moko ozomiboma oboma bachance na libala si moko mosenga nzambe oyo nzambe azosala te nzambe azosala na ye oyo église wana nguye eza te nguye eza na ye oyo bajeune sere baza te tala ata okoti na église bajeune sere baa te bafrère baza te mais yo ozaka na barelation ozaka na église non ozaka barelation mosusu libanda te donc okotrouve ka libala na église te zala poli même na libanda kuna na libanda kuna so oza poli ozela biso mobali wana oza so mwasi na komemela biso ye na kati église
Mais ce qui pour nous a polité, l'église aux a polité. Tu vois, on a l'église dans biso. Soit à côté de l'église, ma pisse place. N'est pas au dongolo. N'est pas au dongolo. N'est pas au katelo linga. Si on n'est pas ça qui va payer à la mobilité. Si on a bon de la peine ça passe à nous, à passer le bal. Mais si on y a la carte église, au yebi cause à la poli n'a pas jeune certé. N'a pas la mique on va faire un protocole au ya au tout tient à l'IPK. Bah au leki. Parce que yo quand si moi on a sur le lobby no na baba na balo balo. Ah on est d'accord. Ça no va no moi c'est yo wana. Mariage on a na ngati. No va tout là. Le problème est amis. On a maman wana sous qui ça. Donc tu te tues toi-même, sois poli parce que politesse et ça yamo eko aider yo au garder ma porte ya vie. Politesse eko aider yo au fongo la porte na vie. Parce que ma porte est belle, clé au fond la rango et ça cause la poli, cause la nice na bateau. Plus on a poli, plus ma porte voilà et au fond. Pas bien. Oui papa. Le beloko. Non le beloko. Parce que moi, je suis solo là. Quand tu as une mission de solo là, avec ma vie Star TV, donc je suis un pasteur, je suis un candidat solo là. Si vous avez un million de bimisa, papa, je vais très bien le quoi. Je suis un moi, je suis un solo là. Pour ça, tu as quatre continents à quatre. Mais quand il y a besoin de épices, papa, au moins les causes à laquelle jeune fille m'a adopté la mission, mais jeune maman m'a adopté la mission, à doubler déjà. Quand double dans le sens que, on a déjà divorcé. Na répété les sous-sous. Tant qu'on commis divorce, on a qui ont des circonstances à vie. Donc, entre parenthèses. Ce qu'on a un milieu au Kendaka. Dans l'église, pas ça, dans la musique, dans le Kendaka. Maloba na weza na ndenge. Yo mona ki ozana charisme malibala, kozana na crise malibala. Mais yo ka mona zwi ka phone ya papa, mona compte na TikTok. Libala beba libala. Oh mama, beba libala. Mais frère mo kazana, amono na TikTok finga déjà ke beba libala. Na mito ba ke oh, mais so parce que na lingi monso mais beba na rape libala rape za bebe. Na mito na maloba na yo e vandi so su na ndako. Donana belo ko place wana. Ma sœur peut se retirer. On a ôté ma miba, ma sœur. Pour mater, tous en a besoin de la maman puta. Tu vas aller mi bali d'autres contribuer dans ma famille avec nous. C'est tout ce que va pas coûter. Son bon, on a ôté mi base. Donc moi c'est au moins des places aux alliés. Il faut y bander et respecter bat. Quel que soit mon colo, sur au moins ni mutaza le qui na yo. Aza na poste mo ba ni colo. Ndeko na makota ki mu colo na ôté. Respecter petit wana. Papa te so monika ke papa, oyi batu musu na vie, musa o ya ko rappeler abatu. Na kide na kin on entre parenthèses, moninga mo moninga, c'est un boni bien. Oh yeah. D'abord melonia papa, dans le niveau. Avec niveau on a comme un niveau on a ça, na ndanga mabete na lekiye. Mais azo rappeler nga lisusu, makamba kala, on doit to melonia. Avec que ni on a ba on a ndanga passe. Na niveau on a ça on a spania, on te quand même. C'est comme mutona fuma papa, na mni twana loko da adkitena déjà na batazali na bango. Na mni twana sa na pousser pembe. Tant on benga na do kipela la bise. Nande na zongi awa amoni ngate nini tazo loba loba ka tata uza biso mi balé yo leka mais na mili place abatezali nini e bébé c'est les relations parce que combien de fois lobo loba ka la miso abate bomila kayo combien de fois lobo loba mabala pe badado fina nini yekuta loba mala mabe ma auto pese passe ezate pa maintenant 2022 ma sœur mabala pe comment on peut ça passe ko façon no loba na ba camarade yo mona ba ke ngana loba na domina ba route. So sindi ça comme na kaka yo kaka sac ni wana nemte za vale wala basaka ba tuna sotwana mais peut-être basaka ba musu passer za basaka baba yes eza na griffe na carte mais du tout na repris mais ça qui na yo eza na griffe munene obeti deja ka bana munene yo kama loba ko temo yo kalibala ndeko moza ba yo kutu ya loba kutu boacho na biso mal ba biente ba ofinelo bute pa no na ba donc te ba loba place nini to ko yiko ba place to ko loba te pasteur continue na sixième point mama bia yoka mingi yoka deux fois avant loba yoka des fois. Yoka des fois parce que au moins il y a des qualités, qualité, la communication pour yoka ils ont la place et joie. La communication. Parce que moto yo azama yele, il faut y baké. Il faut la tika la yoka mingi avant la loba. Tona loba mokie. Parce que la Bible est dans le livre Proverbe, le Bible, montre le bara mingi, azana osa le soute. C'est-à-dire que tant osa le bara mingi, osa la montre beaucoup de naïe
bozali na restaurant et tout yoka ozo loba yazo yoka yozo loba yazo yoka yo ozo mi bon ozo mi teka ozo mi teka mabe parce que communication ezaka de côté ozo loba musu pas répondre ozo sola ozo loba mais ce que soki ozo loba mingi ozo yoka mukie ozo mi bimisa et puis ils sont sûrs que makambo ozo loba eza bien et ils ont nzela donc il faut le makambo ils ont nzela ils ont mutu muso akozala alobi mingi mais alobi makambo ils ont nzela alobi mingi mais alobi makambo ezala nzela makambo ezobisala sens na vie donc zala na capacité ya ko loba mokie zala na capacité so ozo loba oyo esengeli o loba pe loba bien et troisièmement zala sûr que makambo ozo loba eza vérité et puis eza la maturité na kati eza vérité pe eza la maturité na kati voilà. Et c'est important, Mabia, parce que Batebele va salir derrière, il y a peur de ma relation, tout simplement parce que Makambazo Loba, ils ont soungayete. Ils ont soungayete. Au moment où Oyo Ayokaka, à la communication, il faut oyer ko yoka mingi, ko poser ma question, et puis pour garder contact ya misu. Biso africain ezaka mingi so so na moto. Omona moto ayibiso lobi olo bana moto kotela ka moto na misu te. Eza mabe. Non. Et puis c'est erreur. Et c'est erreur munini. Parce qu'il faut tala na misu. Toyebana so makambo zo loba. Eza solo. Voilà. Tu veux que ça la bateau va développer capacité au kosa au talon na misu en kosa. Mais il y a osa franc, osa sincère, osa bien. Misu et joue un rôle dans la communication. Ba geste ya maboko, ya nzoto, ya kokwanya, ya banini et joue un rôle munene dans la communication. Parce que tous à 21e siècle, on a information et ça dit banda pour la batunion. Tout ça sur la 1900 et ce qu'on a baïkola qui est belité. Mais dans la période où tozali moto zo bimana yewana, ayebi mingi. Donc si azo mono ne mozo lobela. Ndenge ça va geste na yo azo calculer na maloba na ba geste est-ce que zo kuta voilà est-ce que makambo azo lobeza ya solo pourquoi asali geste oyo pourquoi éliminer beba qui ta na loba yelo botel donc toutes ces histoires la communication c'est très important parce que cause à la signe moi geste oyo sali et ça signe pas mutu so tala bi mutu na ke banaye parce que nzamba loba dini manière ya inoto au moins batebele ba benga nzambe olo ba nzambe abi nzambe la kisanga so relation na côté za bien nzambe pesa ba signe nzambe ko pesa ba signe même na attitude ya mutu ka ndenge mutu oningala ka ndenge mutu so mikwanya ka ndenge mutu otia misapi ka ndenge mutu osala bo ka ndenge mutu otala na misu oko yeba ke so osala 6e sens oyeba ke mutu oyo so na côté c'est la relation na bomibo na côté na passe donc ceux qui ont remarqué que makambo na oloba na okosa changer rapidement mi corriger rapidement ou se libérer parce que danger ezali était muto azo yoka yo a obomba yo mtozo loba ezobima voilà oh ngana za boy papa na biso na badanki papa na biso na ba voiture tout yeko na kopusa depuis l'Afrique même ko ba ya kutana mutu mususu ube mkomso yo loba ono eza mutu mutayeko senga ko pusa ayeko la oh ah on comprend donc yomoko omisopi parce que ennemi numéro 1 ya moto akosaka ezata pour que ça ait temps ennemi numéro 2 ils ba épreuve pour que ba preuve ba preuve oyo kozwa par rapport ya maloba o aloba ki lobi et ko tali soki moto oyo alobuta alors keba soko sentir que nazo kosa to makambo nazo loba eza yangote zonga mbango mi corriger koyoka sonité mi corriger mi corriger atala ninga oloba keno na bana na osakana na osala ba je obombi yango ka ndenge wana kaka eleki nango et ko permettre yo o soigner relation wana kitoko eleka kimia parce que ba minene musuto bimisaka na vie yo mo zo binakisa kimi munene na TikTok oza munene to kutana papa mama mo
Moi, à la télévision, si qu'au jour, à mon face à face, oh papa, n'a pas ça pour mon nénité. N'a pas maman a boyé, nous avons la boyé Miss Nunes. Abi papa na téléphone bi maka mon néné. Donc, on peut ça autour impression à vie à télévision que yo za mon néné, yo za danser. Parce que tout le monde a battu les bakoma ba riche na Facebook. Bakoma ba riche na TikTok. Bakoma ba riche na biloko wana. Mais tant qu'on coûte année boy la vie réelle, au moment là que on a so présenter libanda, et ça quoi ya ça. La communication mingi et on a mingi na ba restaurant parce que surtout la communauté la biso ba tebele ba na ba restaurant. Au moins ça la ba la mission ngamo na éviter Kala. Je crois que comment sur la na Facebook. Tu commences sur la web na TikTok, na Instagram. Parce que bisika no solo la wana, solo la vérité. Parce que biloko zo loba et ko péché au lobby. Voilà. Et ko kangé le porte, tu ko fond le porte. Mais tant osa bilobé là, osa ko loba n'importe quoi. Osa sala n'importe quoi. Yeba yango ke même et là teli na biso sa communication. Dans le bas qui n'est pas dans le lobby, mon sous avant à Solana, il faut ça à mon même l'obéli et sa communication. Ce qui geste sa communication et la télépée sa communication. C'est-à-dire, n'est-ce yomoko aux autres parce que Facebook et réseaux sociaux, et ça place pour miteka. Maman bien, aux autres miteka pensa que batwazo tala moto yo fona la naï. Pasteur yo fona que l'église naï. Là que ça dans l'église naï parce que pasteur na moi pena ka ça pasteur la bien pour nanga. Siko yo na Facebook na YouTube na nani bilobe là. Le lemozo lobela makambo zoloba ozolonga na batu posa. Mutu mo ataka ki obabi na oké dans l'église o. Ta wali ki makambo ko loba. L'église va permettre à ndako na ye. Il a préféré que ça mais là musika et pas passer le moment qui a kimia. Et ça ndeni mo na batu ba mabala ta mabala. Oko raté libala kaka boyi na moto oyo aza permis na bala yo ako musika. Septième yekola ko complimenter batu. Mabia so mutalati kitoko yebse wala kitoko. Ba ko ngolo ba te baba. Au moins so yebi ko like, ko j'aime ba photo ba ninga te so balati kitoko. Ko luka pete o ko malwa na TikTok. Bino ya bozo like bozo commenter, bozo na like ba football na ba to ba na abonné belé. Non. Est-ce que yo ça pour la ninga? Voilà. Bino lobi o yo ça pour la ninga, ba musu ba ça na pour la. C'est-à-dire qu'il faut y avoir la vie. Une partie à communication, et ça pour y avoir moninga au latikito. Et ça pour y avoir moninga au loba qui bien. Tu as très bien parlé. Et ça pour y avoir moninga qui a performance na la ninga qui a moi. Nemo sala qui le quoi, nemo loba qui le quoi. Yeba ko za la compliment. Si ko biso ba ko ngola, mi nene l'équipe biso. Ato moni moninga na latikito ko, o yebse te ko latikito. Atomoni moninga za kitoko ko yebise te jamais oza kitoko au moins neti au commissaire orgueilleux au commissaire minene non yebisa ya za kitoko oko sala quelque chose dans mon thème na yo oko semer quelque chose pourquoi ba tumususu ba osepela apusa la pembeni na yo mais apusa la pembeni na mutu wana te parce que yebi ke epa na yo soki a lati déjà yemo na kata ndako azobonga maota na miroir la bi ndena koma kuna ba olobana na kitoko il faudra qu'il ne capte pas mutu wana parce que na pas na ye ayebi ça que ebimi kitoko et puis c'est sous courage le gars que lamba moko boy alata siko yo ata mutu alobi kitoko oyeba ko complimenter mutu te ata mutu sale loko ezala batu suma bien okutane bon jamais à complimenter donc au pesi tout le monde a ba TikTok au sali moi penser na yo moko tie wana mais mutu mo ya commenter makambo boy na mutu na makolezate à s'opposer dans ma camozoloba sans que avant à réfléchir et l'oko ni ne pousser mon tour à le beloko au moins il va tout soit le biloko à la connaissance pour les cas oyoza place yo communal no yako place ya communal no comité ba expérience o mama bia osana on a kati ya libala jojo nenga za na koti na libala te ayebi amote attention je expliquer li kama ko comprendre yango mona atona ba difficulté na bala to boti oko expliquer moi la telle place ozo lingo kende est-ce que ozo lingo tsa lokolo et le bozo ça les a bien te ko ende olobité a mona monte pourquoi zo mona monte parce que expérience yo za na
connaissance aux anango ya zanango abona nesi yo lekela mais mukolo akoma na âge na yo asia leki ba bakuma na vie à comprendre que ah muto azali na raison donc voilà pourquoi avant de critiquer avant de quitter sa moto avant de lobeloko tala lukana no yeba pourquoi muto wana a lobeloko voilà yekola ko complimenter batu dans la vie loba malamu ya batu yebisa batu qu'est-ce qui est bon dans Obansa 8e mois pour on est rapide dans ma vie ko impressionner batu la vie makambo tu loba ya impression ya mutu azu ça qui na yé on na Facebook ndia on se impressionner déjà on tient un message à ma vie impression o yozo pesa et puis mutu a lu kalibala o lu kalibala mais eloko sala o so sala ba impression o so ko impressionner batu omoni basi belé bazala mabala ils ont tout simplement parce que na vie na bango adi na voiture à kitoko adi na mbongo fait na banque adi na ndako abi na mobali abi na kana posa olinga ngai vous comprenez à d'autres thèmes ngalo banane na la posa pesa ngelo bote na adi na nyonso na kana posa ya moto akota na fina déjà moto wana o impressionné o bangisi on comprend mobali nyonso na lobaki awali akabima mobali yango mona moto mususu akoza na mwasi na ndako asundoli mwasi wana kezo mwasi mususu kasala ba dépense ozomi tuna o awa balesa kaye balali sakaye balati sakaye basale makamios mais mbongo azozwa aoke dépenser kuna peut-être awa pesa de chance comme kaza mobali te voilà mobali mususu na kati ndako ana posa tia couleur mais mwasi mo kati la couleur mwasi ye mo kabeta na basete mwasi ye mo kati na ba réparation mobali soko mobali bandika osala ko babe ndeko sala la limite ye mo ba longo anga mo sala ye mo ka sala mobali wana azo mona ke a mobali te on se comprend donc tout le gars passe yo aza le ko la maman odile ato sali mabe a ta liso abi on sali bien côté on sali bien et au bon mission wa yo mo so mona kata mto bi no côté pene bi bien te penza mais ba encourager ba on se comprend il y a des gens qui ça va impression ça peut impressionner yo quand tu impressionnes les gens dans la vie ozomi boma ozomi pesa image moko ya bien te na communication ozoko barrer ozoko kanga ba porte ya vie na yo ya wana soko zana ngo bomba ngo pona yo moko tika ko minimiser ba tout tika minene tika ba orgueil tika ba vantard parce que eloko zo luka eleki biloko zana ngo relation nekolanga eleki mutuka eleki ndako bato ebele bana biloko wana bana sengote la vie mais so ozaka na mutu moko akotina kata vie na yo osololaka na ye opartageaka na ye ata obi yo moto ozwa ye en charge mais vandisa ye na kiti na ye komisa ye roi na yo tika koimpressionne ye ndeko nanga okomisa la faveur ya monene dans la vie wow Là, bandeko na ngai bozolanda vraiment émission na biso tozosolola vraiment eza ma mozindo makasi mingi bandeko na ngai yo tozolanda biso pourquoi pour partager message oyo pamba te tomona basi mi baomona ke ye azanga quand ne pasteur fama auto ba ah yo omona ke ozana ba capacité nyonso tu mutu nyonso tu ayebi mais yebi kozana mobali ngasi meloko boyo fo tele makaka ocourage à péter quand ne pasteur auto ba ah ocho couleur mabe metika courage à papa mon koto tche couleur mabe na c'est rouge et liberté tche jaune na kati na mo po mbali papa papa mon ça a raison mais à le bien qui mukolo papa na ba beta na collège à Totina mara bo sala musala ya suki moi ça bo sala test bo ba pesi no blog bo créer modèle mo bo ba fait au senti que ça la modèle quand tu vas oh ma fouti oh bien fouti mais pour faire ça on a ça na linga mbinga courage anga kabite au seni qui trop bien pasteur et je pasteur ah madame pourquoi le courage anga na ça habiter au sali bien quand on a mis tu na ngabo ce qu'on a côté kata modèle le sali bien té et c'est que sous na force sous na sala bien tout ce que on va habiter oh yo sala ki liboso na oh eleki moni ce que biso pe ba couple ba fiancé ba maman ba papa faut tout ça na rabo pesa na bakse sikana na suna bakse sulu na so so moi sima mke to place na to pasteur ba ke
biso basi il faut tous appeler na auto bien na body language moi te tozo solo na bato tous na caractère ya fixa bato miso et ngol ba to za ndumba et la tuba bengo ndumba so sa lo ki ndumba te za ndenge na yo mais biso ba miso to kuta kami na grâce on papa so da ki soda papa na ki soda papa na ki soda so na yo il faut tele bona miso so tele na miso te papa obeto misape on a mbunju ba pa il faut tala parce que on a la caractère miso na so na bato na fixa mi miso quand on a coupé après ma carrière, on a aussi un garçon qui a coupé un zéro, on a aussi un téléphone. On a aussi un niveau de des années pour n'a pas qui s'amuse sur tes notes là. Forcément que le même garçon on a encouragé il a fait garçon encouragé l'intérêt de mon beau et ça très important de kunanga tous à caractère aux ana mundu il faut fixer la mise sur naïe et ça très important qui m'a raté. Yo so sala ndenge mabete na muto abike non moi so misana fola rabasi ya za na posen mais yo tout ça na ba caractère mingi et go soigner pe relation na ye en plus papa na le baboy biso mingi ba couple to ye ba raté au mona boke si comme on a milé mo boy mo bala muso so na mwasi ko force ko ba zo solo la moi ça zo tala yo na misu que papa ti ko beta mabe mais papa na rien mais tu vas plus ça qui est boulot kutu oh papa on est bâti ba pile sous so la ti fest as oui N'arrive pas à se la 2020, il va mettre sur un trop petit hour. T'es ici là. Ici là. Comment c'est le messi? Ah, c'est là, c'est le messi. Au moins, la marque. Soit bête, ça va bien qu'elle est vanille. Ah, n'a pas passé au bas, on a ta pantalon pour ça sentir. Mais il y a un le rose, elle va sentir un trop petit hour. Au moins, la fête, n'a pas besoin le mot sur nos talons, on a mis sur papa. On s'en sopa, il y a rien au carabo. On a besoin de sopa. N'a mis tu as la bande qu'on a, on a besoin de ma relation. Donnez-nous la bassaka à mon papa. Continuez là. 9e maman Bia, Isa. Lobaka makambo eza positif pour la relation za na liboso. Oh, c'est la relation za na. Omoni bato belé bazo perdre domaine oyo. Na vie yekola ozala positive na vie. Bato belé na vie ba ko s'associer na bato ba na ba problème te. Donc peut-être que na motu boye une minute yo ba ko sopa ba problème na yo nyonso moni relation na. Obali wana mwasi wana nyokola ngai asalanga boye omoni plus mutako mko loba ba makambo yo a expérimenter la vie ezola kisaki motema no ezoka sikoyo lokwa motema no ezoka na le bikité sikoyo lokwa na le bikité soto continue yo na kata relation ba souvenir na yo wana nyoso wana ba bagage wana oyana ngo donc oya o memelanga ba problème te problème. Oh, ma victime, papa. Ma victime. Parce que mon thème est négatif. Mon thème est blessé. Même ma expérience dans le y a vie. Ça que ça va expérience à relation. So so na moto. Mais quand on a l'effort, on tika la positive. On a moto so présenter ba point ya bien. Même si on se met solo, il y a passé na yo, on a NT. Parce que ça n'a pas été belé, à tout solo, on a senti que N n'a pas été monté. Tout le monde a même pas critiqué, ba critiqué, ba tout bazo matin la vie. Au monde a une plateforme, on a ami bengi pasteur, ami bengi mouta, ami bengi leader, ami bengi bohemien. Et l'obéli na été à tout temps à combat mouta zo loba. On senti que mouta la posa a dévoré yo, a détruire yo, a suivi yo, mais à temps on a pas versé biblique. Soit disant que na otonga te ozobo parce que mutu soki a remarqué mutu mayele so a remarqué que na okota la relation na mutu moko boye a loba toujours ba négativité azala ba haine azala ba souci azala ba blessure intérieure na kati ya motema na ye aza trop négatif mutu wana albenda parce que ye moko déjà a ba problème na mutu moko azala ba problème azati asante papa parce que ye moko ala ba problème na ye ala ba souci na ye alinga bokuta na bozala po bongisa vie yango comme malamu siko yo okomo memele mikumba ya famille na bino ba problème okuta na ngana na ndako okuta na mutu ka boye akomo na posono na longa na ndako na sona to fana na biso pour na mona na ndako na ko kate ba tsanga mal à l'aise oh yo ba négativité no ye na ngomba ngomba bwendenge c'est ça on se comprend donc toutes ces négativités et ça ba bagage oyo ozo tambola na yango wana soko lingo kota na relation sika il faut ça sûr o se décharger na ba bagage aka yango de ça na montu soko outi net na divorce outi na ba problème ya mariage au kabwani na montu et tout zoata avant ko kota na relation musu na montu zoata
tant on a importé cause à 2 ans et cause à 3 ans pour guérir mon thème pour effacer ma mauvais souvenir voilà pour banda ya sika mais ce qui est bandé no ya sika eza bandé yo ya mbango au longwe awa au koti awa ba bagage ozaki na mo awa o ya na mo awa voilà batu musupe à cause wa temps à cause à 3 ans 5 ans azaka yemoko mais ami guérissate abikate yekola na vie l'anglais to baka move on yekola ko kende ko avancer voilà avance dans la vie vie et tia la place monte voilà parce que là ba problème na famille oh maman na bino papa na bino ngala longo na zemi na yo ya ngoti na 40 ans tina 30 ans ozo regete ka makamwa koka moi ozo regete ka ba longo na zemi na ya papa na ngai te ozo na ba blessure na motema longo na biloko wana oh ngai na kola awa ba kolisa ba beta ngamende babeta ka esunga yote ya on de commission mututi voilà donc toutes ces histoires longo la ba blessure wala ba sala ka banko ngaso fina nge koma boyi ozo blâmer batu pour ba échec na ya vie non parce que muto okuta na ye ce qui a remarqué que tu as des problèmes tu as des soucis soit biloko mibale soit à bois qui sali soit à avantage à sakani na yo si masani ni a bois qui keba la vie Zara très sage. Dixième et dernier point, travailler art, il y a communication. Il y a pas de bien, il y a pas de beau, il y a pas de parler malade, il y a pas de bien la vie. Merci maman. Wow. Merci beaucoup pasteur Flamme. On nous entend le vivre vraiment avec des courants ainsi que plus aux gens nous pas moi mais voilà. Ah bah nous avec des courants et nous sommes solo là avec ma vie Star TV avec des courants tout le bas nyonso sauf le baquet na message nous intéressé na moté. Ah to beta nyonso tout. Pamba te so to beti nyonso tout tezo ka to sunga yo te ngape ngai mo pe na ko misunga mate. Pamba te masolo to to solo là awa na pasteur ngape to so ngai papa na zo ape bam na ngale. Est-ce que na pasteur beti bon mo boy te ngape ko to ifana chance. Ngo ba ke émission o ezo sunga biso nyonso tout wana. Kade pasteur to lo ba na baksa su mo ba épice bisusu. Batu mingi bazana négativité moko ya osakana te papa ka no lobi kade passer lobi yo mona ke uto kabana na mobali bena mwasi to sala effort mi ba nekunanga ka usala opota na onana ko bateke no na sala ka rapide vite fait mobali oyo ami mona peke ngai pe na za mwasi voilà mobali pa mona peke ngai pe na za mobali non yo moko zo commit na erreur conseil de repérer on est au sol là awa ndeko na toli ngano tomi kausa porte na biso moko en plus ça na pressé te yo kute na fiancé mo boye bien muninga mo wakute na yo mbala mo banda ko fungwa mako panza ko fungwa msana ndenga mala mais oyo za na ndenga mabe mango ba vazana ba yebisa kote mais ana ka to solo là to ko yebisa yo e mo pito ngapeto mi bombaka ozu mo bali mo boye te na kutana mbali mo balinginga mais mo balo na zela na yeli boso fasa nyongo la ke bomba so mo bala na tunu papa Monika ndeto bakaka ke to lingana me simbita moto kabwan bomba na ona lo mano pe yuma pete linga mi la sakete mon mo bala zala ki bien mais na comprendre te li solo o simbita o moto kutenga na yo ozo tire pe mbana na pe aya e pa na yo mais yo so peut ko zana bité na bo ma garçon o ya mi mona ekendeni yo bali ko boma mobile na yo ex na yo azare ko mabe azare ko tubo yo na mobile o zui amuna peke alors on peut pas se dire que comme bomanga bon na minute ana o exposer pe yomoko to ni ngami ko za ami positive okute pe na mwasi na mobala tuno boyende papa simba kite yo moni to kawani to ni ngako za pe positive bande kuna ngai apini pe de pastor auto ba awa elete na biso pe kontaka papa ba muso moni pe akoza pe alati mabe mais ça pe mosi ça pe bien papa pas mate elete na bana na biso mona alati mafu mais moni asa mwasi mala musiko na kana ko bandeni mais siko pour mutu avant muta solo no faut mona OK siko yo ba moni de yande ngona batio na catégorie ni on comprend ça dit que tant on a moni déjà mutu nga alati na PC catégorie oyo arando omoni et pourtant na kati na ye a mwasi mala azo luka mutu oyo relation sérieuse mais ce que si vous avez une relation sérieuse mais mi te capé bien maman bia emballage était galé l'eau on comprend donc nengo teke là et loco nengo emballango parce que moi si ton mobali
eza oyo azala na kati na bamoto mayele abalaka libanda te abalaka bote te abalaka oyo aza na kati sikoyo na kati emonanaka te libanda ndenge te emonana sikoyo libanda yango emonanaka soki yo omiti bakitaba okangaka bafoto kaka otiaka boye toutes ces histoires ozomiteka mabe nabaki Facebook TikTok eza marché eza wenze et tozomiteka so okosalela yango te okomiteka mabe donc il faut omiteka bien olata kitoko bomba nzoto na yo nzoto na yo eza koexpose te mibali bakoya na vi na yo te to basi bakoya na vi na yo te mpona elateli na yo ya mabe olataka ntango ozolata mabe ozobenga mpe babad boys bato oyo ya mabe mpo baza na posa ya mwasi ya koplay baya basakana na ye baza mpe serie te baa na posa mwasi bakovana na mariage te loba soki motu ye moko meme basi oyo totushe ntina babasi ya mabala yo oza mwasi ya libala okanga bafoto ozokanga bafoto olakisi nsima na yo oza na TikTok ozomibaluka ozolakisa nsima na yo soki ndenge nini ni intention nini oza mwasi ya libala mais nayebi te bona mibala yango nayebi te mponga mwasi na nga akoki komisalasala ndenge wana te parce que tozosalasala ndenge wana ozotinda message te oza mwasi ya libala mais otinda message mpo bato ke non naa na nga jo na nga naza na nga olakisa ozosala tobenga yango nini na france na anglais tobenga yango nini display ozodisplay beauté na yo epa bato so oza kitoko tika na elongi na yo bato bakomona mpe tai no bakoyebaki soki balingaka ndenge wana bamonaka ya kitoko mais soki ozobaluka ozolakisa mosu omona azokitisa ntina bakamera na makolo bamona tatu na ye asala boye mwasi ya libala mais ozomiteka mabe c'est-à-dire que ezolakisaki yo mpenza ozalaka na motu moko te oza moto ya bato ebele ozo comprendre donc image na yo eza très important avant moto asola na yo image parce que image eza langage donc yo moko osalaki non na ndenge ozosala bafiere wana ezolakisaki suivez moi ici ezolakisaki nga na avril momia okomeka bato mpe baovandi wana po Facebook yalwaki ndoki te moto ajame foto na yo te me atali yo amoni vi na yo ayebi mpe ndenge na bokobandela yo donc yo moko expose bafaiblesse na yo na message otindi na langage ya nzoto na yo langage ya elateli na yo donc yango wana so ozoluka libala surtout baoyo bazoluka babala wana lata bien ndeko mi présente bien na Facebook nzambe aosimba motu mo motema quelque part aloba oyo namoni aza mwa pose mpo bafamille mosusu baolinga mwana bango abala mobali aza mwasi aza pose mpo mwana bango azali ya motu ese baluka soki bakuti so akangami so na mwasi moko boye motu mpe baluka mais obebisi biso mwana ozokomprendre siko yo sikoyo oza mwasi ozoluka libala so baloli motu no déjà siko mwana bato akekota kuna yango mona bafamille mosusu bakomi kosoppose parce que bamona yo déjà oza bien te bandeko na ngai nde paster flama utoloba awa moto tooleka na bareseau sociaux toza komiteka tant tozomiteka bandeko na ngai surtout baselibateur ozoluka libala ni paster utoloba na batiktok eza terrible omona moto aza na ye singela azoluka mobali baoluka mwasi faso soki aye komiteka yo komitekela ndenge mabe olateli nano mabe batatu oyo obeta ntango mosu obeta mokalo oyebaka teke importance ya tatu wana tokondane o te mais otiki ngo suli libanda ozwi bamikate oyo sponsor etondima na ekano oyo kaka boye kotongo ozosala bandeko na ngai yo ozokomiteka sikoyo bato baoyepa na yo bato na lolenge nini yongo mona ti lelo bato bazoyepa na yo bato mo ya ntina te pasaka nalobaka moni mpe jeune fille oyo be jeune sere ozoluka libala il faut tabi bamileni ya kokendele voilà yo soki ozasikola bamilie moko boye ozokende ozosikola na réseau sociaux makambo ozosala elateli na yo yango ozopousse te ke ozwa fiancé yango tilo bano banosala bamuzo bamu na tiktok ya kotika bamikate libanda asena nanga propose parce que il faut yeba bafoto mosusu ezalaka privé omoni société ya lelo toyeba te bafoto mosusu ya privé foto mosusu okangi olataki soki maillot de bain olataki soki kitaba na yo olataki soki ndenge nini tika wana chambre na yo na motu na yo bombango mpona record na yo oza na posa te otiango na Facebook bato mokili mobimba bamona ndenge olatelaki parce que soki bato bayebi odiscerne te ke bafoto oyo eza privé
ba photo ko na ko exposer ouais pas ya bato ozo mi bomba parce que photo eza langage moi de to fandi bon to pesi langage to pesi message ozo comprendre eza message mobimba que non batini ba fandi ba tieki vide na katia bato ba fandi nde ba fandeli et vandeli na bango ezo laksa personnalité na bango ozo comprendre et là te na bango ezo lo baboy nyonso wana e contact na vie ya bato parce que muto okuta na ye a bulikite amtama yele azo raisonner il y a ça travailler vie na ye ali na pakuta na moi sina mobali o a mi travailler déjà donc mi travailler mi travailler papa na kota na ba de solo mo boy donc so mon être so da tonto be so papa na misa obi ba mi ka ba ga so amoni video mo na scène na YouTube azo numéro na ma bengi façon nga na la télé kaka papa na krakenga azana Angleterre na province na mo mutabenga o sta bo na ba na sepela kini émission sala en plus ndongo lataki est-ce basa no balata ka lelo mo ke mutazana réseaux sociaux lataki lo tiranga elateli nayo na ba muta asenga friend na Facebook amo izo photo mo na post na Facebook papa na makamba komi e kainga matoi o mana ke matoi me kanga minga bi o mais tu as un star, tu as un commentaire, ça n'a pas bien. Papa m'a dit Moutaniati. Et moi, ceux qui m'ont dit célibataire, les papas n'a pas bien bala. Malheureusement, ça déjà marié. Parce que combien de fois il y aura des balles à Nicolas et là, vous avez dit que non, ça réseaux sociaux, pasteur, on a un monaté. Pasteur, on a un monaté, oui, au bloc pas pasteur, au bloc pas maman prophétesse. Madame Amina, on te voit éviter le bloc. Ce qu'on nous bloque, on va tout tirer bon au pain. Est-ce que les deux aux oraliba la tête? Passez pas par la ah, passez pas d'un peu marié. Pour moi, on va passer à la fashion pour célibataire, bazala le souté. Yo siko yo mona, o sala le mo ke non ndenge zawana, na sala le longa na sa mutu mo mona ngate, mama na ngakota, papa te ba to so mo za raison. Na YouTube mama na ngota bi YouTube, ta bi Facebook te na sa makamno so tout na lingi. Mais oui bazo kota te. Siko yo so zo lokalibala, mama, papa, tout ça quand même honnête. Ah bien na TikTok. L'église kutu se wana kutabina raté. Se batie ya yezo papa bina bana teni maka oka esclave. Mais na TikTok foso bina mutama afio ebina na bina te na ko bala ba jara afio ba bina bote na mito na ozo komiteka. Mona ba réseaux sociaux na ba réseaux sociaux ne passa autour ba ah tozo komiteka. Ngapa na zo pe komiteka na sala beso ke na comme onga na zali. Ben nazo luka na koma onga la lingi na fita nga mona miyebi ko temo na miyebi na ba pe ndenya le ka ba émission nga donc yosko zala mama jeune fille ko tala teke non bona bo oui bo zala bino ba na poto bo ko na poto lettre na bino eza ma bete za ndenge na bino mais mo faut za mona modération ya olata na si na le bene au place na papa na si on va baxer au soso non merci maman bien merci beaucoup na ba mourir merci beaucoup na ba mourir na biso na ndenge bo suita na bino olandi biso bane baneti na suka bane kunanga oye bien que anga pesa biso pe mo eloka koloba si je mo ka bane kunanga o komeli pe biso ana la star poser pasteur question bo mercredi prochain et on sait biso pe bi makasi pa matin biso to to sa bane kunanga na on bato sa ngo ngana pasteur te to sa ngo biso so na yo mutu ozola na biso pourquoi pas commenter pourquoi pas liker pourquoi pas partager pa matin ezo sunga biso na kata comité so ba kwa ngola merci beaucoup na olamu. Tout le monde mercredi prochain. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho sikangoye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi Star TV. Songo bo shanyo kanshika biya ngana ringiya. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa